apesi biso moi moko ya Sa sika parole est tout pour nous. mpe liloba na ekomi nyonso mpo na Et biso le nom de Jésus mpe kombo na Yesu nous a été transfiguré, yango oyo epesameli a été biso pour nous transfiguré par le Saint-Esprit. mpe yango etiami kati na biso na nzela ya Beaucoup molimo santo l'invoquent sans bato ebele connaître la signification. bazali Beaucoup koyibelela ye l'utilisent, chassent même les bamisu baza démons, kobengana font beaucoup de meme choses en son nom, milimo sans mabe na savoir de kombo quoi il wana s'agit. mpe bazoyeba te eloko nini bazali kosala nzela ya emonisi Envers le Seigneur, bongi na biso tozongisa matondi na nkolo il a fait ce qu'il avait promis. ye asalaki oyo ye alakaki Encore un peu de temps, abaki ete na mwa ntango moke et le monde ne me verra plus. mokili ekomona ngai lisusu te kasi bino bokomona ngai Car mpo na ete me révélerai à vous. nakomimonisa kati na bino J'ai été nakomimonisama katikati dans na mon bino cœur, ngai natotamaki na motema na ngai j'ai vu ntango ngai namoni na korale na biso repenser aux années 70, mpe natalaki na ntango ya 1970 lorsqu'une ntango chorale de 30 personnes ntango oyaki na korale moko ya ba 30 personnes batelemaki awa ont changé depuis. mpe kala uta ntango wana makambo ebele ebongwani Mais alors mpe venu ngai nakanisaki nalobi ete les frères qui bandeko voulaient être quelque chose, baoyo balingaki bazala eloko songolo oyo balingaki komikita ont te saisi l'occasion bango baprofitaki mpona bakende kosala de choses de makambo leur na propre ndenge na bango initiative. bakendaki kosala makambo na ndenge na bango Avec des jeunes kati na bango ezalaki na bakamarade mpe on disait à bilenge juste titre mpe bango bazali koloba ete langage na populaire ndenge na bango à la jeunesse à l'avenir mpe balobi ete oyo azali na bagene ye nde azali na bomoi dépasse la pensée humaine, kasi mais makanisi na bango ezalaki oyo ya nzambe te d'un point de vue terrestre, soki otali yango na nzela na nzoto la jeunesse à l'avenir. balobi ete oyo azali na bilenge nde D'un point de azali vue divin, celui na qui a bomoi la kasi parole et le na Seigneur ndenge na à nzambe l'avenir. biblia elobi ete oyo azali na iloba na nkolo Juger les choses d'un Amen. point de vue terrestre. okoki kotala makambo na Alors, ndenge na jusqu'à la nzoto mort. mpe yo onyokwami ti Dieu nous console. na kufa na yo kasi na biso En nous nzambe invitant à ne pas azali voir kosunga ou biso juger les choses d'un point de vue azotala biso humain, yebisa biso totala makambo na ndenge na en fait, mokili comme te Dieu les voit. kasi Ça veut dire tokoka terrestre. Cela peut kobika oyo être biso tozali fait komona temporairement. makambo na nzolo ezali na Seule mokuse l'autre kasi affirmation est vraie. ezali kaka oyo Celui nzambe qui a la nde parole, alobi oyo azali na liloba liloba oyo celui emonisami qui est mis à jour ye nde dans le azali royaume de Dieu. na katikati Celui na qui est saisi anode par na ce que makambo Dieu na fait nzambe maintenant oyo et asimbami na accomplit makambo pour nzambe ce azali temps kosala sasa yipi et ye nde azali kati na liloba intégré et ye nde nzambe akotisi introduit dans ce que Dieu fait maintenant. akotisi na Celui-là makambo oyo azali à l'avenir kosala sasa éternel. ye nde azali na bomoi na seko Réconforter afin que nous puissions yango nde surmonter bien des tokoki kopesa biso makasi mpona ete tokoka kosemote baoyo nyonso tous ceux ezali qui étaient konyokola déjà biso ici. baoyo nyonso bazalaki awa Nous aurions besoin toyebi d'une ete salle au tokozala moins na 3 poso fois plus grande, na tozala so na sale moko so koleka ou so à peu près monene aussi grande que celle qui se trouve aujourd'hui devant nous. Mais toutes koleka ces so na petites sale choses, monene nous so aussi, koleka nous me nzambe regardons ayebi vers le Seigneur tozotalela kaka epai et nzambe vers azali la fin. mpe Qui tozotala sera na certainement suka bonne na ndenge nini nzambe pour tous ceux akomema ngo qui ekozala appartiennent malamu au mingi Seigneur. mpona baoyo nyonso bazali ya ye N'était pas trop fier pour se rendre à une réunion de prière quand ils avaient entendu dire que quelque kosepela te femme ntango avait mpona une akende na réunion kosambela de prière me ici. ntango ayokaki ete bandeko basi bazali avait une réunion de prière et kosangana quand quelque il a part entendu comment na acte 13 aye akendaki et Dieu a ouvert le cœur de mpe ntango akomaki wana abandaki kosolola na bango mpe nzambe asimbaki motema ya oyo moko vous me lidi considérez comme une mpe fidèle alobi ete disciple du soki bozali Seigneur, kotalela nga lokola venez dans ma maison. oyo nazali mosali na ye ya sembo boya na ndako na ngai Dieu peut aussi vous utiliser. mpe Toujours là, yango nde vous ebandaki êtes mpe boyebi ete ndeko na nga nzambe mpe akosalela yo soki epai yo ozali akoyi na nzela na yo asololi mpe na bato ebele et comment na lolenge oyo ye moko ayebi yango d'une ville à l'autre, mais il ngai nazali kotambola mboka mosusu na mboka mosusu
servir Dieu, kaposo ezalaki meme na Paul ezalaki ete nasalela nzambe mpe qui se nasimba présentait à lui. okazo nyonso ezalaki komonisema kati na ye amema liloba na nkolo Déjà lu un osi chapitre totangi yango très na important. chapitre moko ezali ya motuya makasi L'épître de Jude est une na courte mokanda na Jude épître, mais elle nous en dit beaucoup. yango ezali mokanda moko Et en moke me particulier en ce ezali qui koloba na concerne biso les derniers ebele jours, yango ezali la kosunga fin des biso na temps ntango na dans suka laquelle nous vivons. na ntango biso ezali kobika Et si nous regardons bien autour de nous, ntango biso ezali kotala zingazinga na biso et peut-être aussi en nous-mêmes, nous to remarquons katikati na à biso quel moko point tozali tout ça komona ndenge nini makambo ezali kokokisama ndenge yango il est écrit. ekomami Et nous voyons que ce n'est pas le commencement qui est tozali komona couronné, ete ezali nde ebandeli yango nde la fin. etombwami te kasi na suka Et nous devons mpona nde prendre motole très au sérieux ekopesama mpe l'avertissement biso ici, tokoki kozwa na serie nyonso à combattre pour la foi qui a été oyebi ete transmise au tokoki Saint pour toutes. kombate mpona Jude 1:3. Car il existe okondima oyo de nzambe apesaki nombreuses biso croyances, une fois pour toutes mais une seule bakondima foi. ezali ebele kasi ezali Et c'est la kondima foi ezali que kaka Dieu a moko dit. oyo kaka nzambe alobi yango na kati na biblia awa lokola likomi Et celui elobi qui ne croit pas comme le dit l'Écriture ne oyo croit mpe pas en azali Dieu. kondima te lokola Ne croit pas likomi en Dieu. elobi aza Sa foi kondimela n'est nzambe pas te une foi vivante, ndimo mais une kondima na profession ye de foi, une ezali profession de ya foi bomoi te formulée par des hommes à wana côté de ezali Dieu. kondima La moko foi nzambe nde d'Abraham bato était nde une foi basalaki dans le kondima ya Dieu abraham vivant qui lui ezalaki a parlé et qui kondima lui a oyo fait la ekangamaki na promesse. nzambe na solo Notre foi mpona ne ete peut nzambe être autre apesaki chose ye elaka qu'une foi vivante kondima na biso efo ezala kondima moko ezali na bomoi dans le Dieu vivant. Et quand est-ce oyo qu'Abraham epesami na a bomoi cru nzambe na après que le bomoi Seigneur lui ait parlé? ntango nini Mes chers amis, abraham asalaki il est ntango si nzambe absolument ayebisi nécessaire bandeko que nous nanga ne nous ezali contentions pas de dire na frère Franck motuya a mpona parlé, tokoka koloba ou ete frère ndeko Rousse a frank alobi parlé. to ndeko rusi alobi Il te faut que nous sentions ebongi na biso tokoka que koyoka Dieu nous parle ete nzambe nde azali kosolana na biso kati na liloba na ye nous sachions ete que tokoka ce ne koyeba sont pas ete des hommes ezali nde bato te bazali kolakisa biso makanisi na bango ete ezali nzambe ye moko nde azali kozwa bembo ya bato mpe azali kosolola na bango mpe azali koyebisa biso ye moko alingi bayebisa ye soki biso tokoki kosala yango te ete tomitiama na disposition ya nzambe wana tokoki kotia kotika esika na nzela ya wapi na nzela ya nani nzambe akoki koloba na biso mpona ete na nzela ya oyo nzambe akoki kolobela biso alobela biso nayebi ete libota na nzambe ezali na posa ya koyoka na nzela ya moto nzambe azali kolobela ye soki biso tolingi koyoka bato na ndenge tolingi okokende epai ya baeglize ya minene ezali epai nini batie mpona bango na likolo me bato baza kokita na lifelo lokola bato na nzambe biso na posa toyoka liloba oyo ya solo na nzambe mpe nga nazali kosanga na eloba oyo mpe natanga liso makambo mosusu kati na biblia kasi bino bandiyingebeli bokanisa liloba oyo nkolo na biso yesu kristo alobaki mpe na bantoma balobaki na ntango wana Jude 1:17 po babengi toma ezali oyo moto nzambe atindi bazalaki bato nzambe atindi ye moko babaki Jean 13:20 oyo akoyamba nani oyo ngai natindi ayambi ngai mpe oyo ayambi ngai ayambi oyo atindi ngai mpe alobaki na ntina ya bato wana na Luke 16 oyo azali koyoka nga azali koyoka bino omoni ndenge nini liloba na nzambe ezali na motuya soki baoyo nyonso to nzambe abengaki te mpona kotatola liloba na ye babongaki bakende
Dieu cherche en batika wana effet te des personnes bashomage komata mingi par lesquelles nzambe azali koluka bato oyo na nzela na ye ya koki komimonisa mpe akokisa mokano na ye lokola ye moko alobaki yango na nzela ya maloba ya basantu na ya bule. Yango ezali eloko moko ya motuya mpo na ngai nakoka koyeba ete nzambe alobaki ye mei na nzela ya basakoli na ye. Kotalelaka periode moko ezali monene soki totali kouta na Adam te na Malachi wana esali omoi 3600 ans elekaki mpe nzambe asololaki na basakoli wana nyonso na ntango wana nyonso to ezalaki na koyokana na bomoko nyonso ezalaki kokokisana nyonso ezalaki kokokisana mpe nzambe azwaki bantoma mpona kosalela bango na tina ete bakoka kolakisa ndenge nini liloba ezalaki kokokisama lobo ya basakoli bososoli yango na koyoka na sika bantoma bango balakisaki ete oyo nyonso nzambe alobaki na ebandeli na monoko ya baprofete na ye yango ekokisamaki na ntango na bango. Nkolo na biso mpe alobaki ndenge moko na Luc 5 baki ete ekobungaki ete ekokisama oyo nyonso ekomamaki na Moïse na mibeko mpe na katikati na bazembo yango ebongaki ekokisa na monoko na Nkolo ye moko ndenge Nkolo alobaki. Mpe Toma alobi lisusu alobi ete na oyo etali na ntango na suka bato bakosekaseka bakozala bato bakokabola bato ezali kaka te bato oyo ya kosekaseka na libanda na lingomba te ezali ndenge wana te ezali bato oyo bazali koseka bao bavandi katikati na lingomba bango nde bavandi yoko ekomami ayo ezali na motuya makasi mpe tokoka koexamine yango na pembeni. Eza na bato oyo bazali na biso na lisanga ezali bato oyo ya kosakana koseka te bayali libanda te bazali katikati na lingomba bango te bazali libanda te bango bazali kati na lingomba na Jude ekomami na verset 11 ete mawa na bango balandi nzela oyo na Kaina bango bamemami maluki na kolukaka biloko na mokili na ndenge Balama alukaki yango mpe bango bamemamaki na libwako na ndenge na bango ya kotomboka lokola Kore esalamaki. Eza bato wana oyo bazali koluka basangana na bino elongo mpona ete ezali biloko oyo lokola biloko ya sali te bazoya kokotisa kati na bino kasi ti na ntango oyo okazio na bango ekomonisa eza bato na libanda te bango bazali kati na lingomba. Kayin azalaki katikati na lingomba asalaki mpe etumbeli na ye abongisaki asali mpe oyo nyonso ya malamu mpe atiaki likolo na etumbelo wana kasi azalaki na emoniseli moko te azalaki na boyokani moko te na nzambe kasi azalaki na oyo ezali bonzambe asalaki oyo nyonso ndeko na nzambe na ntango wana kasi nzoka nde katikati na jalousie ezalaki mposa mabe ezalaki mpo alobaki na ntongo 5 alobi ete biso tozali biso nyonso te nzambe azali kosolola na biso te kosolola biso te lokola aza kosolola na yo mpe kana na nzambe ekitaki. Bandeko na nga balingami boyeba ete na katikati na makambo na nzambe tozali na bato oyo bawuti libanda te ezali kaka bato bazali katikati na biso na lingomba bazali koprofite kozela occasion moko mwa moke mpona ete bango bakoka kosala ete bakoka kokabola na tina ete moko akende na moko oyo moko aye na makanisi na ndenge na ye moko aye na ndenge na ye kasi ezali mpe na baoyo nzambe asala
ata koninga nango ye ndenge ni bango bazali sembo na liloba na Nzambe mpe wana ti na suka baoyo bazali kowumela mpo nga nalobaki yango bango bazali koningana te kasi bango batelemi ngwi na kati na liloba na Nzambe mpona yango elobaki awa na ntina bato bazali kosekaseka babengi bamoqueur balobi ete tokozwi verset 17 na parti ya suka elobi ete mpe na verset 18 olobi ete na ntango na suka ekozala bato bazali na basekaseka bamoqueur babete bato ya mabe ezali nde bato wana nde bazali koluka kokabola bato bazali wana katikati na biso na bazali libanda te koepai bakobeta non baza kosala badivision wana katikati na lingomba bazosala yango wapi badivision wana bakokabola wana bazosala yango na kati na lingomba ezali bato oyo bazali bato na nzoto bazali na molimo na Nzambe te ebongi na biso tokoka komona mpe koyeba kotya liloba yango katikati na esika biso ekosala ete tokoka kotya oyo nyonso ya malamu ezali koleka epa na biso mpe toloba ete nkolo yango ekokisami kati na biso oyo yo nde olobaki mpona na ntango na suka na katikati na ntango na biso yango nde Nzambe azali komema biso na koyeba makambo na koyeba pole na pole mpe nsima liloba na bokebi eyeli biso elobi na bafidele nyonso na verset 20 kasi bino bandeko bokoka kolenisama na kondima na bino mpe bobondela na nzela ya molimo santo nani yango yakoki kobondela na molimo santo kaka oyo ayambi molimo santo oyo Nzambe nde azali kotambusa oyo Nzambe nde azali komema na nzela ya molimo yango nde komami na Romains 8 na verset 14 baoyo bamemami na molimo na Nzambe bazali bana mibali mpe bana basi na Nzambe ebongi na biso totongama na oyo ezali vraiment kondima tokoka kobondela na nzela ya molimo mosantu nani akoki kotangela ngai mabondeli mibale oyo bato bazalaki kobondela na molimo santu na ebandeli ya kondima na kala ya sika soki otali Marie mpe na Zakari bango mibale babondelaki na nzela ya molimo oyebi oyo nyonso balobaki bango nyonso mibale bazalaki nini kozwa moboko na bango na makambo Nzambe asalaki na ntango na bango oyo azali bondela na molimo azali kobondela kaka pamba te kasi azali kotala na ntango Nzambe azali kobika kokoka na liloba na ye otalelaka Marie komami na Luc 1 komami na verset 45 na Luc 1:45 apambolama oyo ya ndimi mpona ete elaka na Nzambe oyo apesi ye yango ekokokisama yango nde nsima libondeli elobi ete molimo na ngai ezali kokomisa kombo mpe molimo na ngai ezali konetola Nzambe oyo azali nkolo na ngai omoni ezali emonisali ayebi ete Nzambe azali mobikisi na ye Nzambe nde azalaki mobikisi na ye omoni epani na ngai nakoma mpe soki ozwi verset oyo na yambo na kotalaka Zakari ndenge abondelaki Luc 1 na 67 1 à 67 babi ete Zakari atondisami na molimo santo mpe alobi liloba na lisako apambolama akumisama Nzambe na biso Nzambe na Israele mpona ete ye atali na mawa na ye libota na ye mpe ye apesi ye lisiko omoni mabondeli oyo ezali kowuta na molimo eza kotilakisa kaka oyo Nzambe asali katikati na liloba na ye
ezali ndenge wana ete biso tokokumisa Nzambe biso na ntango wana mpe biso tozali kotala makambo ebele biso tolingi te tomona katikati na biso oyo ekomami na Mark chapitre 7. Au contraire, nous voulons veiller à biso tolingi tokengela na ntina ete oyo elobami yango ekokisama ete nkolo na biso akoka kokumisama na bambebo na biso te yango ekozala kati na biso te. Na Malako chapitre 7 na verset 6 azongisa bango yanga alobi ete Izaki alobaki na ntina na bino bato na bilombe mibale yango ndoko ekomami bato bazali kokumisa ngai na bambebo na bango me mitema na bango ezali mosika na ngai mpe ekomami so na verset 7 ezali na pamba nde bazali kokumisa ngai kolakisaka badoktrine oyo ezali bakomandema ya motu bisika nyonso esika nini liloba na Nzambe ezali kopesama batie makanisi ya bato na kati yebe ete na mibeko na bato yango ezali komema na libebi. Nzambe azali Nzambe akoki kopesa lokumu na eloko moko te alingi ete libota na ye ezala oyo na ye alingi ete liloba na ye ekomama katikati na biso ekomama kati na biso. Il y a un autre passage d'écriture. Ezali sur na passage mosusu ekomami na 2 Pierre chapitre 1 verset 5 oyo elobi ete ezali te na kolandaka malakisi ya pamba biso tolakisi bino makanisi na Yesu Kristo kasi biso ozalaki bato babiki na makambo na ye na lokumu ye azalaki na nkembo oyo azalaki na ye. Biso ozalaki bato tobiki elongo oyo babengi témoin azali oyo abiki likambo toyebi ete batémoin ya solo na Yesu Kristo ezali baoyo bazalaki présent ntango Nzambe asalaki likambo songolo bango bamonaki mpe bayokaki. Boyebi te ntango biso ezali koloba na ntango oyo na suka ezali koloba makambo ebele na makomi ezali kolobela biso lokola na bateme mosusu ezala na ebandeli mpe na Ancien to Nouveau Testament bango bazali kozongisela biso yango mpe tololobe nango makambo oyo ekokani na yango kuna na nsima na Jude 2 Pierre 3 na verset 2 2 Pierre chapitre 3 na verset 2 na ntina ete bokoka kobomba na milimo na bino maloba oyo basakoli ya bule batangaki oyo ezali mibeko ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo epesamela biso na nzela ya bantoma na ye. Awa alobi makambo mibali nyonso abete bobomba na makanisi na bino maloba oyo basakoli balobaki utakala mpe oyo bantoma bateyi bino ezali kondima na kala mpe kondima na sika wana ezalaki baprofesi mpe kokokisama na yango bilaka mpe kokokisama ya bilaka wana yango nde Nzambe apesaki lokola elaka. Mpe Petelo wana alobaki lisusu na verset 3 abete bobongi na bino bokoka kovanda na makanisi na bino na suka bato bisekaseka bakozala bamoker bakoya na kotuka oyo ezali sujet na ngai ya principal te kasi naza kotuna bino motuna oyo bato wana bakobima ndenge nini na ntango nini mpe tokoka kobika na verset 4 oyo bakoloba ete boyei na ye ezali wapi. Tuna bato lelo ezala na protestant moko to na katolike moko bazali kokanisa na ntina bozongi na Yesu Kristo bango bakolobela yo oyo bango bazali kotanga balobi ete ntango ya koya mpona sambisa bato bakufa mpe baseka bazali na bongo bayebi ate eloko moko te na oyo etali konetolama
na Yesu ya lingomba pe boye na Yesu Kristo bango bateyaka bango te balakisa bango te bayebi yango te nani ayebi boyezongi na Yesu Kristo nani ayebi ndenge alobaki na Jean 14 verset 2 ngai nakei kobongisela bino esika mpe nakoya kozwa bino natina ete eponi ete epai ngai nazali bozala mpe bino wana bokoka kotala yango bino moko soki oyo mabongisi ya mangombo ya minene bayebi makambo wana bango baza koloba te eloko moko te na oyo etali bozongi na Yesu Kristo eloko moko te bango baza koloba ete epai nini ya koya mpona kosambisa bato bakufa na bango bazali na bomoi ezali kaka bato oyo bayebi boyei na Yesu Kristo bazali na elaka oyo moko apesi bango bango ntango mosusu bazalaki katikati na biso nsima babimi bakie na banzela na bango mpona bango bazomona biso tozali na bato bazali mayele te kesi bango bakoloba ete wi bino bozoboteyaki boyei na Yesu Kristo mpe frere na balobaki ntango mosusu ezali te ya na ngai ya suka abaki ntango oni azali koloba ntango mosusu ezali ntango ya suka biso toyoki makambo wana mingi oyo boyei na Yesu Kristo ekomi pembeni botala mbambula boni eleki me boyeba ete baoyo ntango oyo bazalaki bandimi mpe bazongi na mokili bakomi mabe koleka bango mende bakomi koloba promese ya boyei na ye kozala wana ezali kaka bandimi nde bazali koyeba makambo wana mpe bango nde bakondima soni kolata soni na nkolo kasi biso toyebi eloko moko ata biso tokoleka na bakomekama mingi toyebi ete nkolo akoya ye akoya lokola ye moko alakaki bino mpe biso tozali kondima ete sasa bi tozali kobika na ntango na suka moto moko ayebisaki nga mikolo oyo tabi ete ye azalaki kondima ete nkolo ayaki na 1963 wana aza kotalelaka makambo oyo atangaki awa atangaki awa ngai nakoki koyebisa bino te ndeko alobeporana bai na novembre 1965 abete biso azali kozela bozongi na Yesu Kristo bato bamingi bazali kotalela oyo mosakoli alobaki ntango komona ete bango bazali ata na emoniseli moko te na makambo nino Nzambe apesaki mosakoli ezali nde wana pasi pa ezali kowuta ezalaki susu na makambo mosusu nalingaki kotanga soki totangi yango oyo epesameli biso na de Timote yango ekangami katikati na motema na ngai mpe yango ekoki kolongwa te nayokaki yango na matoi na ngai nayokaki na matoi na ngai moko pai nini nkolo alobi na ngai telema abite tanga de Timote chapitre 4 bino boyebi likomi wana bino boyebi oyo ekomami ezalaki eloko moko ezali na motuya mingi ya te ya liloba mpe sete betami na ntina likambo wana sika nyonso na Biblia elobi ete awa te ya liloba abiti nazali kolosenga yo liboso na Nzambe mpe liboso na Yesu Kristo oyo akosambisa bakufi mpe bato na bomoi mpe na nzela ya komonisama na ye mpe bokonzi na ye yo te ya liloba yango nde ezali na motuya ezali bosengi moko kaka te ya liloba awa oyo ezali eloko moko ya bule ya bokebi awa Paul ayebisaki akataki ndai na Timote ayebisi ete zala kokende na gauche te na droite te nga moko nayoki na monoko na ngai zala sembo batela liloba oyo nazali kosenga yo na makasi nyonso mpe soki moto akoki koloba lelo oyo na makambo ya ndenge oyo
akoko mpe ete nani akoki kosambisa kosuka na likambo te kasi kota na mozindo na yango koyeba ete awa eloko ezali na motuya koleka nayebi ete ekomami lisusu ete biso tokoki kolapa te ya te awa ezali kolapa te biso toza kolapa te kasi tokoka kotia moboko na makambo oyo na makasi nyonso oyo manda oyo nzambe apesi euti epai na nzambe lokola apesi biso lokola yango ezali yango nde ezali evandi na esika wana te ya kaka liloba nazali koyebisa alobi awo ete na ndenge ya mibale to misato to 4e fois abie na makasi mingi na bomo ya motu oyo yakoki kobosana yango te atosali makasi ndenge te nga ntango nayokaki mongongo oyo na Marseille toyaki ndeko na ndeko bare ye azalaki na chambre mosusu na ntongo mokasi wana nga nautaki kolamuka natalaki montre na nga ezalaki 5 heures mpe nayoki mokolo koloba na nga mbala mibale mbala liboso ngai nazalaki na mwa bahésitation mpo nete esika navandaki ezalaki na pio makasi mpe nalingaki kotelema na pwasa te sino te pio ekozwanga mpe nayoki mongongo wana elobi te telema tanga 2 Timothée chapitre 4 ezalaki mbala liboso na bomoi na ngai bato batuta ngai batunaki ngai na mokolo elandaki na oyo etangi makambo ya 7 tonnes ngai nakanisa nano kotata makambo wana te ngai nayebaki kaka ekomami na Apocalypse 10 nayebaki ntina na yango te nayokaki awa ete nzambe azongiseli ngai ye yano kouta na likomi oyo ezali likomi ya 2 Timothée chapitre 4 yango ebandi na ebandeli mpe na suka oyo ekomami na kati na Biblia te okoki koteya yango te awa balobi na ngai te nateya kaka liloba na Nzambe wana azalaki na Biblia na ngai na maboko ntango emoniseli wana eyeli ngai ngai nakitisi Biblia na ngai mpe natombolaki maboko na epai na Nzambe nalobi nkolo ezali solo lokola ndenge yo moko olobi na ngai sasa hivi ebongi na ngai natanga liloba oyo motu moko te akoteya likolo ya bakake sambo bisika na ngomba na ngai nakoki kondima yango te mpona ezali liloba na Nzambe te Nzambe akosala oyo ekoki kosalama na ntango na yango mpe nazali koloba na bino ata mwaje moko akoki kokita wuti na lola atalati blanc pembe atie akomi soki ndenge nini to azali kongenga na esengo ndenge nini ata ndenge nini polo ezali komia mpe alobi na ngai mpe ndeko Frank to ndeko Branham aza na emoniseli na bakake sambo wana koloba na motu wana longwa mosika na ngai zonga epai yo outi esili mpona nini mpona ete nkolo ye moko ezali ngai te ezali nde liloba na Nzambe bongi te bososola eloko moko na Apocalypse 10 mwanzo azali kokita ye azali na maboko na ye buku esi efungwami mpe soki ngai nazali na libuku efungwami elakisi ete na ntango wana buku wana ezali susu na kokangama te mpe ata na esetu so nyonso to efungwamaki buku wana efungwamaki na maboko na ye mpe atiaki likolo moko na mabele moko lisusu na mai monene eke ezali kaka na ntango wana ntango yango ekokokisama wana atanki nkolo atanki mwange na alliance lokola nkolo ya mokili ya lola mpe na se mpe wana bakaka esambo ekoyokisa mingongo na bango yango wana nde lobi ndenge Nzambe alobi na liloba na ye
oyo nyonso etikali ezali bikosi ya moyini. Bokoki koloba ete eske ezali solo ndenge wana ezali dutu na eloba na Nzambe te ngai natangi kaka liloba na Nzambe mpe ekomami te ntango ye agangaki wana bakaki sambo ezongisi mbongo na yango na verset 4 elobi ntango bakaki sambo ngai na elobi ngai nalingaki nakoma me nayoki mongongo euti na lola elobi na ngai ete bomba oyo bakaki sambo elobi okoma yango te. Amen. Solo soki yango ekomamaki te ngai nakotanga yango te. Nakotanga bino mena chapitre 1 ya Apocalypse tina ete bokoka koyeba ete kaka oyo yango ekomami yango nde bongi na biso totiango na motema. Apocalypse 1:3 sengo na moto azali kotanga mpe azali koyoka maloba na lisakoli mpe azali kobomba oyo nyonso yango ekomami. Amen. Oyo ekomami ponete tango ekomi pembeni oyo ekomami te Nzambe abombi yango mpo na nguya na ye moko mpe yango ezali kati na mateya na biso te. Nazokanisa ndeko Branham mpe azalaki atiaki elikane monene ete Nzambe akosala eloko monene na ntina na yango. Nandimi ete Nzambe akosala eloko moko monene liboso ete biso tonetolama na lolo liboso ete mwasi na libala akende na lolo. Nandimi yango na motema na nga mobimba kasi ngai nakoki koloba te ete ekozala eloko moko ezali kati na Biblia te. No, nandimi yango te kasi toali komona yango na katikati na kofungola na ya baso lokola moto ayebi boyei na Yesu Kristu te moto moko mpe takoki koyeba eloko nini ebombami na bakaki sambo yango nde ekomami wana kasi ezali na bato oyo bazali kotanga te mpe bazali kokoka kotala te kososola to eyo ezali katikati na bomoi ya solo. Ninga natanga lisusu likambo mosusu na ndenge Jeremi alobi azalaki nango na motema mpe ndeko na ngai arapelaki ngai yango na Jeremia chapitre 6 na verset 16. Jeremi 6:16 na yango lolenge wana nkolo alobaki botala banzela mpe boluka banzela luka nzela oyo ya kala. Epai nini nzela nalobi ko ezali yokoka koyeba epai nini nzela nalobi ko ezali mpe yo tambola na nzela wana mpe bino bokozwa kimia mpona elimo na bino. Ezali na nzela oyo nalobiko mpe ezali na nzela oyo ezali komema na kufa. Ezali na nzela oyo ya moke mpe ezali na nzembo ya monene. Ezali na nzela oyo ezali komema na nkembo mpe ezali na nzembo oyo ezali komema na libebi na lubwaku. Ebongi na biso toluka nzela oyo na malamu. Eloko te eleki na motuya ete nzela oyo ya malamu soko olingi okoma epai olingi okende. Soki moto abandi kokende wabi na yo okende na Berlin to Londres to na Rome ebongi na yo oyeba nzela ongoyeba nzela okozwa nzela nini ebongi na yo ozala na plan moko balakisa okoyeba ndenge nini yo okobanda mpe plan na yo wana mema yo tina suka. Azali koyeba ete ntango ngai nazwaki mbala liboso nakendaki na mutuka na vi mutuka tikokende na Rome na longwe Krefeld wana ngai nazalaki ngai moko nga nalalaki na nzela ezalaki jour moko na ndambo
kasi ebongaki na ngai nakoka koyeba nzela nayeba epai nini nazali kotambola nakotambola ndenge nini nakoleka na nzela nini mpo nakoma kuna na ebongaki nakoka koyeba ndenge nini nzela yango ezali mpo ngai nakoki koloba na oyo etali Rome nakoka koyebisa ndenge nini ngai nakoki kobima na Rome sasa epi nakoka komema ngo na ndenge na molimo awa nali koloba nini bokoka kotelema na nzela oyo ya malamu kotala banzela oyo ya kala kasi yo sikoyo mpona luka nzela oyo ya lobiko. Amen. Avant verset 7, rendez-vous au chemin et regardez autour de vous et cherchez les sentiers d'autrefois. Cherchez nzela oyo ya kala luka oyo nzela ya malamu nzela ya lobiko nzela ya lobiko ezali wapi na verset 16 yo tambola na nzela wana ya lobiko Yesu azalaka alobiko na biso te azali mpe nzela ye mpe azali solo ye mpe azali bomoi ye azali nyonso kati na nyonso mpe alobaki te soki bino bokowumela katikati na liloba na ngai. Amen. Boyoki yango na Jean chapitre 15 soki bino bokowumela na liloba na ngai ete liloba na ngai ezali katikati na bino yango nde ezali oyo na motuya lokola oyo ezali etape ezali kokangama na nzete yango ezali lolenge wana nde na ntango wana yo okomema bambuma ebe ete ezali bambuma ewuti na etape bongo na biso towumela kokangami na etape na nzete oyo azali kowumela na liloba na ye azali kowumela na ye mpo atiki liloba na ye otiki nde eza ebandeli ezalaki liloba ezalaki na nzambe mpe liloba yango ezalaki nzambe tozongisami na liloba wana ntango biso tozali koloba oyo na suka na apocalypse 22 likebisi ya suka bato ebele bazali kotanga yango mpe biso tozwi yango na motuya biso tozwi yango na motuya mpe tosaleli yango na verset 18 apocalypse 22 mpe nayebisi bino na baoyo nyonso bazali koloba koyoka liloba ya lisakoli ya buku oyo soki moto abakisi eloko moko songolo bozali koyoka bino nyonso awa eza na Genèse 1 te oyo epitre ya mibale te ya bakorintien te non soki moto akobakisa eloko moko na liloba oyo ya lisakoli mpona ete eloko nini ekokomela ye Bible elobi bazali koyebisa bino nyonso ezala ta yo ozali pape to omokombi ya suka naza koyebisa bino nyonso oyo akoyoka liloba na lisakoli oyo soki moto abakisi eloko moko Nzambe akobeta ye na bilakeli mabe oyo ekomami na buku oyo ezali na moto moko te oyo akoki kobakisa liloba na Nzambe mpe akoka kowumela ete Nzambe akoya konetola ye jamais ebe ete moto ndenge wana akoleka na konyokwami makasi oyo nyonso ekokweyela mokili. Ntango nini pasi makasi koya ekokweya ka wana ntango bato banetolami ntango bato banetolami yebete pasi ekoya makasi oyo ekomami na katikati na buku oyo yango nde kokweya na mokili mpe moto oyo nyonso to akobakisa na liloba oyo na lisakoli yebete oyo pasi oyo ekozala likolo na ye yango balobi ete moto ndenge wana akonetolama te ya kotikala awa mpe akoleka na tribulation na pasi wana monene oyebi ete deja situation eza pasi
mwasi na mokili oyo moto moko akoki koloba ete ngai nazali molakisi koloba te o ngai nabanda koteya bato banda koteya na ndenge na yo mpe ntango nazali kozwa conscience na tani mwa kombo nzambe apesi ngai tokoka koyeba ete tozali na miso na nzambe nazali na mokumba moko monene nzambe apesi ngai awa ngai nazali koteya te mpona kaka koteya awa liloba na nzambe ezali koteyama mpona ete bato nyonso na ntango na yango bakoka koleka na kondima bakoka komona oyo nyonso ezali koleka na bapasi oyo ezali koya nyonso to wana ezala mosika na bango biso koloba na ndenge oyo tolingi na ntango oyo etali na oyo etali sango to na oyo etali momemi sango kasi soki totikali te na moboko oyo nzambe asali soki yo obakisi to longoli yebe ete nyonso wana ezali pamba. Amen. Yango elingi koloba ete biso totikani na liloba te bongi na biso tokangama kaka na liloba tondima kaka kozamba alobi na verset 19 soki moto moko alongoli eloko moko na liloba oyo liboya oyo esakoli nzambe akolongola mpe na part na ye na bomoi na ye akolongola ye na oyo na bomoi mboka na bomoi eza na baoyo bazali kolongola na baoyo oyo mpe bazali kobakisa bokebi oyo ezali mpona bango nyonso misusu bazali kobakisa makambo misusu bazali kolongola ngai nayebaki yango nango te makambo oyo ngai nakoki kondima yango te ndenge bazali koloba yo ifo ondima ezali liloba na nzambe ndima liloba na nzambe na motema no mobimba ata yo ososoli yango te eza na bato oyo balingi kondima ete kaka ntango bango bazali komona ete basosoli na nzambe ezali ndenge wana te ezali kaka ntango yo ozali kondima nzambe yango esali ete nzambe akoki kofungola yo molimo fungola mayele na nzela ya molimo ezali te ke yo banda nano koyeba bongo to obanda kondima non banda nano kondima lokola likomi elobi mpe nsima yo okomona emoniseli na Jérémie 6 na verset 16 abete kende na nzela luka banzela mpe tala banzela nyonso luka nzela oyo ya bomoi nzambe azali na banzela eza ebelemi nzela kaka moko ezali komema na lobiko nzambe azalaki na basakoli ebele ya baprofete oyo bazalaki koloba kasi nyonso tozalaki komema na yesu kristo otalelaka na Hébreu 1 nzambe ntango na kala asololaki na biso na lolenge ebele nzela basakoli me na ntango na suka asololaki biso na nzela na mwana na ye oyo nyonso to basakoli ya kala balobaki ezalaki katikati na yesu yango ekokisamaki katikati na kristo ye azalaki liloba ekomaki nsoni lokola yango elobaki na ntango na nsima ye azali nzela ye azali solo ye azali lobiko na biso ye azali lisiko na biso ye azali nyonso mpona biso akobea na verset 16 kasi bango bazongisaki balobi ete biso tolingi kotambola na nzela wana nde ezali pasi epai ezali koya ntango nzambe azali komonisa liloba na ye na libota na ye na nzela liloba na lisakoli yango ezali kokota kati na biso yango ezali kotuta biso nzambe azali kotinda liloba na ye te na se oyo sanki bato bakaba
bato oyo na mokili bakokabwa na kaka nzambe azalaki na bato na ye oyo azalaki kosolola azalaki na Noe azalaki na Abraham azalaki na bato na ye bamoïse oyo mpona kolobela kaka bato na ye ezalaki bato nyonso te kasi bango balingaki koyoka te nsima eyano eyaki na verset 16 bango baloba ete biso tolingi kotambola na nzela na ye te na verset 10 mpe ngai na tiaki basentinele likolo na bino okeba na koyula kelelo ezali kobeta babete biso tolingi koyoka meme bakelelo wana te. N'est-il pas étrange ezali pasi komona ete ndenge nini nzambe azali konyokwama mpona kosolola na libota na ye kasi ntango mosango na ye ezali kopesama ezali lokola kelelo nde ezali koyula na 1 Corinthiens chapitre 12 ekomami nini 1 Corinthiens 14 na verset 8 soki kelelo ezali kobeta koyula ezo ebimisa mongongo moko oyo ya mabe nani akokenda kasi soki kelelo oyo ezali kobeta koyula na ndenge ya pole toyebi ete moko na moko akobibongisa toyebi ete ntango moto azali kobeta banzenze na ye azali kobeta na ndenge oyo ezali etindameli na yango toyebi ete mokomoso ndeko Branham azali kokanisa ete bamusicien bazalaki na kati ya makanisi ya moto oyo azali koyemba te bazali koyemba na ndenge na nga oloba wana ete nzambe asi abongisa nyonso ebongi na biso tozala na boyokani na nzambe yatina ete boyokani moko euti epai na nzambe yango ekokisama na maloba mpe na libota na nzela ya makanisi na nzambe. moko nayebi eta moko mpe nga moko nayembaka banzembo na nga na oyo etali liloba na nzambe ngai bonge na ngai te nakoka koteya kaka kokwana na liloba na nzambe nakoki kokweya te tokokende mosika te kasi botala sikoyo oyo ezali motuya ya makambo soki nzambe atindi motu te yeba ete bato bakosala oyo ndenge balingi bakobanga eloko moko te tina mokolo na suka kasi nzambe soki atindi motu atindi mosali na ye atindi mosakoli na ye yeba ete ebongi na bino azali kotia bino solo oyo azali koyoka ayoka oyo azali koyoka te ayeba ete bakonsekanse koyela ye yango ezali na liloba moko lisusu ya malamu na mokanda ya Luc na chapitre 7 chapitre 7 Luc chapitre 7 oui, c'est dans Luc 7 au verset 29 et 30. Luc 7 29 na 30. Luc 7 verset 29 et 30. Luc 7 29 et 30. Et tout le peuple qui l'écoutait, pe bato nyonso bazalaki koyoka ye eza na bapublicain na badouanier bango bayokaki batosaki oyo ezalaki volonté na nzambe mpe bazwaki libatisi na Yohane. Soki nazali kotuna epai nini nzambe alobaki na Ancien Testament ete esengaki na Yohane to Jean kobatise okomona place moko eza te kasi wana ezali na ndenge na nga kokanisa ngai mpo nandi kotia bato na ndenge ya mbara te kasi awa ezali eloko moko nzambe atindaki moto na liloba na ye mpe yango ekokisamaki baoyo nyonso bayokaki yango bazalaki koyoka nzambe bazalaki bato na nzambe mpona ete ngongo moko ezalaki kobelela na desert bongisa nzela na nzambe olobaka yango mpe nazoloba ngo kowuta na motema na ngai moto moko na nzambe akosala na nzela na ndenge na ye akobongisela kaka nzela na nzambe
nzambe mpe mpo na libota na nzambe lakini ete nzambe na bato nayeba kwa kokutama bazala na boyokani nzambe jean asalaki bareligion te kasi ye abongisaki nzela na nzambe mpo nete nkemo na nzambe kwa komonisa ana mpe asalaki bareli afundaki eglize te nga nayebisaki yango kotalelaka témoin na ye niage na ye alobi ete na sango malamu eza na bakominité minene ezali na États-Unis po ezali na bato ebele bamiso bazali kondima ete nzambe azali kaka moko mosusu bazali kondima ete nzambe azali misato bango nyonso bazali koluka ete frère Branham aye epa na bango mpona ete oyo nkombo nzambe azalaki kopesa ateki ye ezalaki kobenda bato ebele bango balingaki ete bango mpe bakomisa ye bato na bango bamisu balingaki aye epa na bango liboko mpe mosusu alingaki epa na bango mpe nzambe akitaki mpe apesaki ye ya mpe ye amonaki na vision moko boye amoni banzete mibale moko na loboko ya mwasi moko na loboko ya mobali mpe banzete mibale etondaki na bambuma ebele mpe amonaki na vision wana ndenge nini banzete mibale oyo ezali na bambuma ebele mpe babi na ye ningisa banzete oyo na makasi aningisi makasi mpe mbala moko bambuma ebandaki kokweyela ye ye kokweya mpe nkolo alobi na ye kokende bisika na bato baza kobenga yo ngai nabengi yo natindi yo mpo na libota na ngai bato yango baza na bisika nyonso na mokili mobimba ntango so bandeko balobi azalaki moto ya katolike ateyaka mpe na katolike ezali solo nga mpe nasala yango ya nateyaka eglise moko katolike kuna ezalaki dimanche moko na Tongo kuna na Afrique du Sud na Guatemala wana ezali ngai témoignage na ngai ezali solo nazali kokosa yango te me yango esali teke ngai nakoma moto na katolike soki nateyi na synagogue ya Jérusalem nakomi juif te non soki natengi na Athènes nakomi grec te ngai nateyaki na lingomba katolike kuna na Afrique du Sud mpe ngai solo oyo ya milinga wana na bango nde ezalaki kokoka ngai epai navandaki milinga wana ezalaki kozwa ngai mpe mopepe ezalaki kozwa ngai mpe ntango baza kobeta bangongwa na bango wana bango etalaki ngai te derangeaki ngai te na ntango wana azalaki kaka koyebisa nkolo tike topesa ngai ngolu nakoka koteya liloba no na esika oyo mpe nakoka koyebisa bino soki bapesi yo kaka mwa ntango moke neti nga bapesaki nga kaka 40 minutes na eglize wana mpe ngai ebongaki na 40 minutes nateya oyo nyonso to ezali mwa na nzambe na ntango wana ebongaki ete nzambe akoka kosunga mpe nzambe apesaki nga ngalo wana ngai nazalaki liboso na lingomba wana mpe nasengaki bato nyonso to baya liboso na ngai mpe namonaki nganga nzambe oyo apesaki ngai esika ye atombokaki mpe abimaki na lisanga na ye mpe ngai nalobaki ete awa mena makambo ekomi pasi me sasa epi mena ekomi matata kasi ezalaki likambo ya kokamwa esalamaki na lingomba wana nzambe apesaki ngai makasi mpe nayebisai bango soki nzambe asimbi mitema na bino mpe olingi kosala libiki na nzambe mpe bondima ye lokola nkolo na bino botele maboko na bino mpe maboko etelemaki mpe ngai nasalaki likambo nano nasala te yabi soki bozali ma sincere na mitema na bino bolingi kopesa bino bokoka kotelema mpe boya liboso awa otala ete bato bandenge batelemaki ebele mpe bato ebele batalaki kotala bango bato wana bazalaki ebele koleka mpe nsima na bondelaki na bango elongo nabondelaki te nango mpo na libondeli oyo ya mosumu mpe nasengaki ete nzambe alimbisa bango
mpe nasengaki yebisa ye bango oyo nyonso alingaki te tosunga ye na mikanda otalanaka bato oyo batomelaki maboko na bango batikaki baadrese na bango mpe 65 bapersone bapesaki nga baadrese na bango batini te tosunga bango mpe ntango ya makambo nyonso esilaki ye moko nganga nzambe ayaki ye mpe aye ye mpe alobaki ngai mpe zwa mpe adrese na nga tindela ngai balivre na table omoni ezali makambo nini ebomi te kojuge bato kasi probleme ezali te yo te ya sango malamu ezali te ke biso tokoka kosangana na bango me biso tosala kaka oyo nzambe asengi biso omoni ete nzambe nde azali kofungola bakuka baekuke oyebi oyo ndeko mosusu asalaki ya makambo minene nayebi te soki bozalaki na réunion wana na bacommunauté baptiste nalobaki makambo ebele te batikelaki nga ntango wana te me ntango ngai nakitaki tozotambola na oyo azalaki traducteur na ngai nabandi koteya ye ntina mozindo mpe nayebisaki nde koyebisa beau-père na yo aza mokonzi na bango makambo tunayebisaki mpe yeba ete kobanda lelo makila ya bato eza na maboko na yo kende koyebisa bato oyebi tokoki koloba makambo nyonso te na bato na ntango ya lisanga moko sino te bato wana bakozonga lisusu te eza ndenge wana te ebongi ete nzambe nde akamba yo na mateya nyonso alakisi ndenge nini yo okoki kosala eza na mokumba moko tala zingazinga na biso tozala lokola mwasi na loti te kasi totambola na nzela oyo ya kala lokola biblia elobi yango oyo nzela na lobiko totambola na nzela wana mpe motu moko akoki koloba te ete bato nyonso ebongi koloba iyo na mitema na bango kolongana kotambola na nzela wana na yo mpe lokola tomoni yango nzambe atiaki basentinele na ye bisika nyonso mpani ye atie na baso na ye ya batrompe mpe bato balingaki koyoka te ate na yango komi na verset 18 ekomami ete boyoka libota mpe botya matoyi na bino yo lisanga bino lisanga boyoka na makambo nini kokoma na baoyo oyo balobaki ete biso tolingi talobi ete boyoka sasa yepi nga na komema libebi likolo na bato oyo mpona ete bango balingaki koyoka liloba na ngai te bango babwakisaki oyo ezali batoli na ngai awa tozali komona oyo ezali koloba lisanga kuna baitangami na chapitre 12 ya exode ntango nzambe abimisaki israeli na egypte asalaki bango ezala lisanga ezalaki boyokani baoyo babengamaki mpona babima mpe elobami na sincérité nyonso yango ezali na ntina nini mpona bato oyo nyonso to baboyi bakozwa récompense na bango na ndenge ya mabe mpona bayoki liloba na ngai te mpona ete bango babwakisi mibeko na ngai yango ekozala na ntina nini mwana na nzambe ekomemela yo nini to na yo to na bamisusu soki totie matoyi na biso te na toli oyo nzambe azali kopesa biso soki biso tondimi te kati na biso batoli oyo ye apesi biso soki biso totamboli te ndenge ya alingi mpona kosukisa totanga lisusu na kati na Ezekiel 33 awo eza kolakisa biso ete nzambe apesi biso basentinele e oyo azali kotanga na bokebi Ezekiel 33 akomona ete ntango oyo ebongaki tayula kelelo asali yango ete bato bayoki te ete mbeba
ekomeli bango ye etali ya lisusu te mpo nete ya abetaki kelelo enemi ya ye bango bandimaki te wana aza responsable na makambo wana te mpo nete ye azali mokengi yango nde verset 1 à 6 chapitre 33 verset 6 elobi kasi soki sentinelle amoni enemi azali koya abeleli kelelo na yo te lolongi ete bato bakoka kozala averti te ete enemi ya ye mpe abomi na bato na esika wana kati na bango oyo akozala responsable ete oyo akufi mpo na lisumu na emere oyo sentinelle akozala responsable na makambo wana biso ozali kopusana na boyei na yesu kristo wana ngai nazali komona mokumba na ngai ndenge nini ezali matata liboso na nzambe liboso ya nzambe na libota na ye ebongi na biso tobeta kelelo ebongi ete biso tokoka kosunga bato bayoka to bayoka te bakoka koyeba ete nzambe na ntango oyo ya lisakoli ete babisakoli ebele ezali kokokisa ye azali kozwa lilobo azali kozongisela biso likolo na chandela balobi ete yo mwana na moto atie yo lokola sentinelle na miso na ndako na Israele mpo nete ntango yo koyoka eloba na monoko na ngai yokoka koavertir bango koyebisa bango basakoli d'abord bayambaki bazwaki mokumba nzambe alobaki na bango na monoko na ye ezali mokumba oyo nzambe apesaki bango asololaki na bango mpe alobi na bango okende bosala ntango oyo mokumba euti epai na nzambe epesameli yo mpe na verset 13 balobi ete soki nayebisi ete bajuste ete bango bakobika eke ye aboyi alobi ete ngai nakende kosala oyo ya ngai na ndenge na ngai oyo ezali justice azali moyengebeni me aboyaki koluka moyengebeni na ye yeba ete makambo nde nyonso asalaki ya malamu nzambe alobi ete akozwa ngo suna konte te na ntina ya mabe oyo ye asalaki ye akokufa tomoni yango awa ata moto azali katikati na sembo ebongi na yo owumela ntina nsuka ozala sembo na liloba ezali te oyo ezali ebandeli kasi ezali nde suka nde kuna nde motolo ekoya mpe na verset 15 ekomami Ou en avons-nous encore un autre? Oui, je pense que nous devons encore lire le verset 14. Et si je menace le méchant, pengai soki nazali kopamela o mutu mabe na ebisi ye ete okokufa moto aza na nzambe te mpe ye atiki masumu na ye mpe ye asali oyo ezali malamu boyeba ete soki azongisi oyo nyonso to ya mabe oyo nyonso ayibaki mpe ye soki akolanda oyo ezali mibeko na ngai mibeko oyo ezali komema ngai na bomoi na ntina ete akoka kosala lisusu mabe te ye bomoi na ye ekobika yango ezali nini bato mibale oyo balakisi biso awa azali yawe ya liboso azalaki moto akondima me nsima abwakisi lelo mpe ake koluka asala oyo ya ye moko abosani oyo ezali boyengebene euti na nzambe mpe abosani te biso tozali bayengebeni na nzela ya makila na mwana na mpate mpe oke na yo mosika mpe osala boyengamene na yo kasi oyo ya mibale oyo ozali komona ete azali mutu mabe azali na nzambe te nzambe alobi na ye kokufa na ntina masumu na ye kasi ye abongwani azongeli nkolo mpe atamboli kokokana na mibeko na ye azongisi babiloko nyonso ayibaki azongisi
abongisi bomoi na ye bondimela ngai soki vraiment asali conversion moko ya solo avec réparation yebe ete kobongwana ya suka te ya malamu te eza te soki moto akamami na nzambe te mpe soki balakisi ye te obongisa boye to eloko boye azongisa eloko boye to boye ye akoka kosenga bolimbisi mpona mabe nyonso oyo asalaki molimo na nzambe nde ekolakisa ye eza te kokima na ndenge yo olingi kasi kaka epai molimo na nzambe ezali komema yo ezali awa esika oyo biso nde tolingi kosuka nzambe atindaka liloba na ye mpona ekoka kobikisa biso Psaume 105 verset 20 yango nde ekomami Psaume 107 na verset 20 yango nde ekomami lelo so apesi biso liloba na ye eza te mpona toswana te me ebikisa biso liloba na ye ezali lobiko oyo ya bule mpona biso apesi biso liloba mpe mpona abikisi biso atindi kotongo mpe pokwa basali na ye bazali lokola bakengeli mpe bazali na mokumba moko na ntina ete oyo nyonso ezali bokebisi ekoka kopesamela biso wana kelelo ekobeta na pole nyonso mpe baoyo nyonso bakoyoka yango bakokanga matoi na bango te kasi bakoya mpona basalela nkolo mpe wana lisusu esengi ete tokoka mawa na ezala na biso soki totangi makomi oyo nyonso totangi ezali na ntina ete tomemama te na mipepe ya ndenge na ndenge na makambo nyonso bato bazali kopesa ko makanisi ete biso tokoka kotelema ngwi na liloba na ye na liloba oyo ya kondima oyo epesamelaki biso mbala moko na basantu mpe na nsima nzambe akosepela na biso mpe biso tokotambola na nzela epai nini esengo na ye kovanda kati na biso mpe tokotambola na nzela ya lobiko mpe na nsima na biso tokotika eloko moko ya mabe te tokotika kokabwana moko te eloko moko ya mabe ekozala te ekozala na ndenge moko ya mabe te oyo azali na kobiangama na nzambe akoki aza na kimia na nzambe akomema ngo bisika nyonso oyo nzambe asungi ye mpe akoki kosunga basusu wana na ngolu na nzambe mpe nkolo na biso alobi na biso na nzela liloba na ye mpe biso mpe tokoki kolobela mwana wa bisusu kasi soki makuwa ye na nzela na biso oyo alobi ete ngai moko nakomema yo na kimia nzambe azali nzambe na kimia mpe bato oyo tozali bato oyo ebongi na biso tokoka kozala mpe bato na kimia kasi soki tozali koningana ezali ndenge wana soki na nzela ya koteya liloba yango ezali kosala ete toningana yango ezali na ntina moko te ete na ntango na Jean Rousse na Wycliffe Swinglix bato oyo nyonso bacalvin baswingli mpe na batango wana nyonso ntango na Wesley mpe baepoke nyonso bato bazalaki koningana bazalaki na kimia te na bato bazalaki na bizamizami mpona liloba na bango etelemaki na liloba te ezalaki koningana nsima baoyo nyonso bandimaki liloba na ntango bango bamemamaki na kimia na nzambe eza na kimia moko nzambe apesa mpona libota na nzambe Hébreu 4 mpe nzela elakisami biso na nzela na liloba na emonisi nabi te boye epai na ngai bino nyonso bolembi mpe nakotia bino kimia nakopesa bino kimia mpona baame na bino kimia na nzambe ebisi bino oyo azwi emoniseli na Yesu Kristo oyo na nzela na ye liloba na nzambe emonisami na nzela ya molimo wana akozwa kimia kouta na nzambe akozala kobanga te ayamba andima eloko boye te azali kosenga bino tokondimela nani
ndeko Frank ndeko Branham tona biso bongi na biso to croire na Nzambe na biso biso bongi tondima oyo likomi elobi mpe lolenge elobi mpe Nzambe soki azali kotinda bato na ye oyo batindami na ye mpe bateyi maloba oyo ye atindi tokoyebongi na biso toloba merci tozongisa matondi na Nzambe mpona ete azali kozongisa makambo oyo ya ebandeli ndenge ezalaki kati na lingomba na ye emoniseli na Yesu Kristo bazongiseli biso liloba na Nzambe na lokola biso azali kobika na ntango oyo na suka liloba oyo na lisakoli yango mpe ekoka koteyama mpona yango ezali oyo ekokokisama na ntango na biso tokobakisa eloko te tokolongola eloko te liloba nyonso to ezali eloba na Nzambe mpe bonge na biso tondima ngo na mobimba na yango mobimba na molimo na biso mpe na elimo na biso mpe boyebaka na ninga ya kosukisa ndeko na nga atela bete na teyaka mingi nga moko nayebi te eke ezalaka ndenge wana na moso ekomaka mosika kasi na ngai naloba eloko moko na ntango ezali koya boyei na Yesu Kristo toza na basinagoge ebele toza na banganga minene bazalaki na ntango na boyei na Yesu Kristo baskri bazalaki na ntango wana mpe bango bazalaki koloba oyo lisusu mutu nini wana oyo alati bilamba na bapo de chameau baoyo batela na Jean Baptiste kasi Jean Baptiste azalaki moto Nzambe atindaki oyo bayokaki ye bayokaki Nzambe oyo bandimelaki ye bandimelaki Nzambe oyo bandimaki liloba na ye bandimaki liloba na Nzambe ezalaki liloba oyo ya mwasi na libala Bible elobi ete oyo azali na mwasi na libala ye nde nkolo libala kasi ngai nazali oyo ami ya epu mpe posa na ngai etondi mpo te bato na Nzambe bazali kobongisa mwasi na libala bakutana na mobali na ye yango nde mosala Jean Baptiste asalaki lokola yango biso tozangi yango na Luc 7 verset 30 baoyo nyonso tu bazalaki zwaki libatisi babwakisaki libatisi ya Jean bango babwakisaki mokano na Nzambe Nzambe apesaki lobiko na nzela ya moto wana bato bazalaki ebele banganga Nzambe bayeki ebele Nzambe atalaki bango te atalelaki kaka oyo ezalaki na Jean Baptiste ezalaki te na moto alati elamba ya bashamo te ezalaki kozala azala kati na volonté na Nzambe ete apesa bino douche moko ya bosana mpona ete mpo evale esalama mpona ete likomi ekokisama na miso na bino baskri bazalaki komona yango te basakrifete bazalaki komona yango te Jean azalaki mosakoli mpe liloba ezali kowuta na mosakoli ye nde amemaki esango oyo ezalaki kobongisa libota na Nzambe ezalaki kobongisa mwasi na libala yango ezalaki na motuya makasi na ntango wana biso toyebi ete toza na ntina ya Noe te Eli to frère Branham te na ntango wana tozali koyebi ete ezali Nzambe nde atindi bato wana Nzambe nde azali kosala kati na bato na ye mpe ezalaki eloko moko ya monene ezalaki kosala na kati na bokonzi na Nzambe Nzambe nde azali kotinda basali na ye tongo mpe poko wana biso ebongi na biso tokoka kotosa mpe Nzambe apesa biso ngolu na ye amen.